Bienvenue, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Kande Tolobaka, bienvenue surtout na chaîne Nabiso ya Kisongi officiel. Kisongi officiel ne place Makambo et Vandaka. Ne place Kisongi ya somo penza bandeko nanga et Vandaka. Lelo toye na yemoko star na biso ya tongo tobengaka ye kabongo star na biso moko asekisaka biso star na biso oyo asepelisaka biso ebele ya bato balingaka ye mingi parce que ye penza ko jouer na ye mingi ezalaka koseka na koseka. Donc soki film ezokota soki film eza boyebi ke non vie de loin akozala seke ekozala koseka na koseka. Siko bandeko nanga lelo toye na vie de loin toye kuna na mwasi na ye bino moko deja bozomona ba cœur brisé ebele ya bato kutu baotuna pourquoi otieli biso la patrona. Makambo nyonso tu ebandaka bongo bandeko nanga peut-être na visite ya la patrona nde makambo nyonso ebimika ndenge ebimwaka na yango. Donc bakambo ebimi nde kobima somo pas possible. Bandeko nanga soki eza mbala na yo ya liboso ya okota na chaîne na biso ya kitoko ya Kisongi officiel ka ndenge tokendaka nango bandeko nanga na osenga na bino bo s'abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche ya notification bandeko nanga pona ko bandaka surtout ko recevoir ba nouveauté nyonso ya Kisongi officiel ka ndenge boyeba. Donc bo bando recevoir kana ndenge moko ya bien kaka toza awa pona ko betela bino masolo toza awa pona opesa bino ba information ko salela bino ba analyse na osala pe Kisongi ya ndenge ya bien pa Kisongi ya mafinga pa Kisongi te ke non to koti penza na vie privée ya bato te mais eza moi Kisongi o balobaka chaque jour Kisongi moko ya professionnel na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga lelo toye na makambo vie de loin ebele ya bato deja toyokaki banungu ndenge bando tambola affaire ya libala ya yena Justine Mata ndenge kufa. Ebele ya bato bayaki ko accuser Justine Mata keno aza mwasi ya ndumba abando bima na mibali misusu na ndako ya libala. Ebele ya bato basalela Justine Mata ba émission pas possible. Tomona ki kutuna mama epela yaki sur les réseaux sociaux ayaki ko finga Justine Mata pas possible jusqu'à ce que Justine Mata asilikaki na ba camarades na ye bakandisaki mama epela sans koyeba ba makambo ebele ezolekaka na ba couple kana etolobaka ba couple tomonaka eza na makambo ebele elekaka bandeko nanga oyo ezalaka penza mabe makasi eza que na communauté na biso soki libala ekufi libala ya mwasi na mobali soki libala penza ekufi la plupart bazwaka kaka part ya mobali. La plupart bakondanaka toujours mwasi ke non mwasi aza zoba mwasi abomi libala. Mais ebele ya bato balingaka koyeba te le pourquoi libala ekufi. Et surtout la plupart de personnes ata soki mwasi azok s'exprimer tolingaka koyoka te. Mais toyokaka o mobala koloba na yebite soki ezalaka nini. Et pourtant epai ya mundele soki libala ekufi mutu oyo aza fautif bakoloba ke yondo za na erreur. Mais biso bato mwindu biso babantu eza mwa pasi soki libala ka ekufi ezalaka mwasi nde abomisi libala mwasi nde donc bako accuser na makambo mosusu kutu oyo mwasi asala te. Bandeko nanga après koya komona ba mwa quelques vidéos ya Justine Mata zaki mwa vidéo moko na soi-disant mobali ya leki na ye bazwaki mwa vidéo na bango batie na TikTok. Déjà ebele ya bato bayaki bomoni makambo ya Justine Mata ya zo sala aye kolakisa mobali na ya sika na ba réseaux sociaux et ko sala pe que non après quelque temps Justine Mata ayaki ko sala commentaire moko oya sala ki donc ezalaki neti jeton azo boîte la vie de loin bato bayaki balobelaki yango bafinga Justine Mata kendaki kutuna kolongola ba photo na ye nyonso na ba vidéo nyonso basala na vie de loin alongola yango na TikTok na ye. Ezalaki mbutu bandeko nanga ebele ya bato bayaki ko finga Justine Mata na niveau moko pas possible. Naza awa te ke pona koya ko défendre Justine Mata te
mais quand ndenge tosalaka bandeko na nga toye tomona nanu makambo nyonso ka ndenge ezokende. Et du coup bandeko na nga toyaki koyoka ba audio ebele ebimaki. Ba audio wana eza d'ailleurs la plupart ya bato oyo babimisa ba audio ba camarade na famille ya ex mwasi ya vie de loin. Mwasi oyo babota na ye mwana na ye oyo ya mwasi ya liboso, mwasi wana azalaka na Angola, Olga. Bandeko na ye ba camarade na ye nde babimisaki ba vérité nyonso ya vie de loin na poasa. Ba audio e bando circuler na ba réseaux sociaux pas possible bandeko na ngai. Ba lobby ebele. Et puis quelques personnes pe ba camarade ya Justine Mata ba yepe ko justifier Justine Mata. Ba lobby ten depuis Justine Mata za na ndako libala nano atrompa mobali na yete. Et puis Dédé Justine Mata avant abala vie de loin a ensentaki mwasi moko. Ko mwasi wana ayaki ko sondola mwana. Justine Mata na kokota na ndako libala mbala moko abando ozwa soin ya mwana wana jusqu'à présent. Bandeko nanga tango ka ba audio wana eyaki kobima nde toye lisusu koya komona vie de loin asali video akomi koloba soki lelo na kufi bokolelanga ndenge nini. Bandeko nanga na mabala makambo ezalaka ebele na mabala makambo ezalaka ebele. Et surtout, oyo ezosala surtout ko nakoki koloba na couple ya vie de loin na Justine Mata. Bandeko nanga ezaka cadre o la plupart ya biso bato tolobaka ke non soki libala ekufi ezalaka mwasi. Tolingaka totalisa mabe ya mobali te. Tolingaka totalisa ngo te parce que selon ba audio ya bandeko mosusu babimisa balobi non vie de loin bando bimana ye quelque soit ba comédienne abando bimana basi ebele. Toyebi te parce que moni mwasi kande tolobaka chaque jour. Mwasi soki alingi alingaka na motema na ye mobimba. Mais soki aini yo esalaka vertige moko bokondima te. Donc na minute oyo ono koki koloba eza que Justine Mata penza aini sikoyo vie de loin. Yango premièrement ake kolakisa na mokili mobimba ke toza lisusu na bolingo te ake kolongola ba video nyonso. Et Dédé akomi kosala siko ba réponse na ba commentaire. Bo comprendre. Siko yango akomi kopesa vie de loin vertige. Alors comme conseil, quand ndenge toyaka tosala kisongi na biso. Makambo eza wana ezaka kobongisa. Moi sina mobali bovandika esika moko. Bovandi soki peut-être bozala na troisième personne à kota na makambo na bino pona opesa conseil bo permettre soki vie de loin peut-être olingi Justine Mata to soki Justine Mata ozana bolingo ya vie de loin bovanda kaka boluka troisième personne aya kaka bobongisa bovanda na bino parce que makambo o vie de loin déjà komi koloba ya liwa toyebi ki eza bolingo. La plupart ya mibali balingaka te basi na bango baboya bango. Mibali basepelaka bango baboyaka basi. Mais balingaka te basi baboyaka bango. Wana ezalaka principe ya mibali. Je sais que tant de personnes bayebi situation oyo. Soki mwasi ka boyi mobali epesaka vertige pas possible. Bandeko na ngai yango ya muke kaka toyaki tosala partage na bino moi ya muke kaka tala kaka donc ezalaka bongo. En tout cas tosengi na bino kaka bosala partage ya émission na biso, bosabone na chaîne na biso, bosala ba commentaire na bino na ndenge moko ya bien. Bye bye la famille et à la prochaine.